Merci na bana otoa zuli bakwa kolanda émission par rapport merci na ba congolais nyonso na bana ba diaspora ba lochoa ba kinois et so bozali vraiment pour la émission par rapport tous en avons toujours ensemble. Merci na réalisation ici na boka Moses autrement dit Moïse Medine Edimi. Merci na bandeko tout bazo sala que tous ala toujours na bino ensemble. Merci na ba congolais nyonso na ba obazana ba Paris ba obazana France ba obazana niveau ya Kenya na Nairobi ba obazana niveau ya Johannesburg topé na Afrique du Sud mobimba toza toujours na bino de kir le na pour un plaisir makasi pona koyamba batumi balé a to bon analyste politique moko to koyamba e moko se présenter boye basoza nani et puis toza bongo na ndeko mo société civile bango moko ba se présenter to beta masolo actualité ezali dominer na mpanza ka sumbale sababu ke ndeko wana ci soka akimaki déjà mais za na ba détail misusu bandeko ba yeba kite makambo bandaki ndenge nini pe évoluer ki ndenge tina niveau akoma ko kima to ba kima na mpanzi ya Zambie mais lelo to koyeba ba détail wana nyonso to ba magwini nezali ko salama na mpanzi ya bilanga kuna to pe IDPS bilanga ndenge bongo ba mibenga déjà et puis boye ba ke ndeko Augustin Kabuya alobaki ke ba yebi ndeko wana te moye ba suspendre ezalité parce que reconnaître na tant que président IDPS na mopanzi ya Kasumbalesa mais lelo o to zane sengo makasi ba ndeko ba pas se présenter ba yebi sabino ndenge nini masole o legalelo parce que lelo vraiment bokanga sentir merci beaucoup maître Josué Kabamba Longe Nazali analyste politique coordonnateur et structure forum de jeunes en action. OK. Vous avez plaisir makasi au solo non le lo na mopanzi na à gauche ta sinde ko se présenter pour obaye baye quand même. Oui, moi c'est maître Zemate Lubwika, je suis de la société civile intitulé Forum de Jeunes. Voilà. Sans plus tarder, tokota na masolo na biso ya lelo ndeko na ngai maître étant qu'analyste politique tango waki makambo ya IDPS bilanga o ndeko tiswa ko sala rage na succès makasi na bandeko banga kutu akanga Kasumbalesa wana ekoma lokola mwa pays mo na kati ya province ya Okatanga okanisa ki nini o comprena ki nini na babiloko tunde kwa tiswa ndeko sala kuna na village na bilanga kuna na Kasumbalesa. Oyebi ndeko journaliste, le doigt ne peut pas cacher le face. Okay. Ou un arbre ne peut pas cacher la forêt. Cela veut dire ndeko chiswa kawana bazwa ki eneti arbre moko banda cacher forêt. Baye kaka ko latisa ye makambu moko oyo ye azali auteur nangote. Cela veut dire quoi? Cette histoire de Bilanga n'a pas commencé avec monsieur Chiswaka. Ndenge bazolo bayango ke no azalaki azo créer fraude kuna na niveau ya Bilanga. C'est quelque chose qui est faux et archi faux. Nandenge nini? Chiswaka wana na base Bilanga. Baye kokuta makambo wana ya base ya fraude wana ya Bilanga, ça existait déjà. Tango baye kocha base na bango wana, tomituna nanu base na bango wana ya Bilanga. Ezalaki na route o eke na Sodi. Batali vraiment na côté ya balabala. Sima na bango police frontière ezalaki kuna police de frontière bazawana. Après police de frontière kozalaki batu ya position les militaires de position donc de la position frontalière bazawana deux militaires pas des policiers les militaires. Après ba policier wana koza ba service mususu ba honneur de miape ba biloko ebele ba service na bango wana ezalaki wana. Et puis l'air bozo ya kolobaki no ye mutazaki ko favoriser fraude. Mais moi je dis c'est faux. Et ça faux parce que ba dépôt oyo na bandaku oyo ba buki wana oyo bomoni na bilili toutes les maisons qui ont été détruites. Batonga kiango na année nini. Et umeli et ça li presque à peu près ceux qui ba 20 ans. Biloko wana izalaki ba dépôt wana ba bandako cha biloko kuna. Et l'air ba biloko wana izalaki kobima na bilanga kuna. Ezobima sur ordre ya bakonzi wana ya ba militaire de position bangonde bazopesa ordre ki biloko wana ebima à partir peut-être ya 1h 2h du matin 23h basima wana ebandi kobima na ba biloko songolo. Maintenant l'air bango batiaki bilanga na bango wana kozalaki IDPS oyo azalaki na base na yewana. À l'époque il y avait aussi l'INC azalaki pe na base na yewana. Il y avait aussi d'autres partis politiques bazalaki na base na bango kuna babanda ko bombisa babiloko na bango kuna babiloko wana tangu eye
babandi ko favoriser ba fraude wana toki ko décourager parce que eza mission te ya ba parti politique mais bazwa makambo wana fraude te ba blâmer yango likolo ya mutu wana keno yende motazaki ko favoriser fraude parce que ça date de longtemps que ces histoires là frauduleuses et bandaki ko salema bazobi misaba biloko de connivence na bango nyonso ba autorité ya kuna. Maire de la ville de Kasumbalesa ou banani. Expliquez sur moi mon comprendre. Merci beaucoup, maire de la ville de Kasumbalesa, aza autorité, aza première autorité. Oh, il faut azala na contrôle ya koyeba makambuni nezo le kanantute na ye. Lorsque babiloka nezo bima aux environs ya 1h, 2h du matin, lui n'est pas informé. Ozo monate ke za irresponsabilité moko boy na part na ye. Tango eloko wana eza irresponsabilité na part na ye. Cela veut dire azo contrôler te entité na ye comme il se doit. Parce que biloko wana eumeli na lobi bien eumeli. Tango ye maire de la ville wana, il fit chef de cité. Biloko wana ezalaki. Il y avait des véhicules qui traversaient notre frontière ezo kende kuna bakomi kaka na peinture ya pamba RDC. Ezalaki chapeauté na ba famille présidentielle. Oyo banda ko chapeauté ba biloko wana bazo encadrer biloko wana ebanda koleka na eloko na bango wana ya whisky wana. Et si kawana ceux qui, messieurs les journalistes, qu'on se le dise quand même, tous à la quelque part un peu sérieux. Boche barrière moko bobengi ango whisky. Barrière wana bo érigé ango. Ezo percevoir ba taxe. Donc tout le ba on les a taxé parce que taxe ça na ba document nango. Ils percevaient de l'argent. Cet argent n'avait pas de traces. On ne savait pas où partait cet argent. Okomona mutuka eye bazo benga ngo mituka ba marque moko mituka ba benga ka ba Probox. Omoni mutuka na soki ememi Thompson ezo futa 100,000 francs. To chaka kino mituka wana oya ba Probox wana to chaka eza 50 fois 100,000 francs. So oza bato ba kozwa bic na papier basa la me calcul. Tozwa 100,000 francs fois 50 Probox. Et puis si combien? Zwa monta wana chango na pembeni. Zwa sikoyo ba yas oye mimaka ba Thompson e bandai ko futa bango 120,000 francs à défaut 150,000 francs. Bon wana ndo kende wapi? To yebite ezo kende infirmier ozo pesa batu wana ba mibenga ka bango nyonso bazana ba service za wana koza DGDA koza OCC koza DEMIAP koza ANER koza ba nini ba service baza wana mixed donc ba mibenga ka ba commanda bazala ka wana. Tango biloko nezo bima na frontière kuna des histoires frauduleuses là ça vient bozo benga bango commandant nazoya ya lobi mutu kananga izoya alekisi ozwi mbongo wana opesier na pourquoi basali ba calcul ba mbongo wana ba se partager ba mbongo wana parce que on a toujours dit l'argent de l'État laisse des traces. Donc là où l'argent de l'État part ça laisse des traces. Par exemple na kei lelo na régie des eaux Nake ko futa mai nangai. Bako pesa nga facture. Facture on a preuve de paiement que non, j'ai fait entrer l'argent dans la caisse de l'État. Mais ces gens-là percevaient cet argent sans trace, sans quittance. Bazoso bambongo wana, bakaboli bango moko, et ce sont des patrons, ce sont nos voisins. Nous vivons avec eux, nous connaissons leur vie. Leur président de la République a na esprit ya changement na vent nouveau, a l'obité. Ba barrière wana koza discours moko biso na bino tolandaki elekaki na ba média alobi ba barrière nyonso wana il faut elongwa na batu oyo bazalaki ko soutenir ba barrière wana il faut batika ba pratique wana. Comment voulez-vous comprendre encore messieurs les journalistes? Boche couloir bolobi eza voix oyo eza ordonné pona biloko ebima na Kasumbalesa bobengi couloir. Ozomona vélo ya biloko eye et outi côté ya Zambie ezoya bo fotisi yango $100,000 mais c'est les journalistes et 100,000 francs congolais muto vélo na bimisi mokolo biloko afuti mbongo wana aleki par jour kozo le cap plus de 250, je dis plus de 250, on peut aller vélo. Faites maintenant cet argent la fois 100,000 francs. Ceux qui ont mis baji, ceux qui ont mis nini, et puis couloir wana eza na embouteillage moko, ceux qui ont kuna yo moko oza journaliste d'investigation, oza journaliste de proximité, okoki ko sala moi tour kaka kuna osomba ta moi eloko na Zambie wana oleka na va ordonné wana, tu vas passer nuit là-bas.
Je balobé que place on va les carabas sur moi bilo miki ba foot raté normalement à partir de jeton resomba nde balekisio mais 100 000 francs ba foot en ndengeni 100 000 francs koza ba transporteur oyo ba monaka banda kolakisa bazomema ba charge na ba vélo na bango soki amemi charge wana azouta nango na côté ya Zambie pour traverser côté ya Congo batia couloir wana pona ko pesa bango ba déclaration simplifiée to ba déclaration moko to ba document moko ya mike pona ba petit commerçant na ba quantité oyo banda komema wana ba bimaka nango. C'est quelque chose qui ne se fait pas. Ezali théorie, mais pratiquement ça ne se passe pas comme ça, tel que c'était dans l'esprit de cette couloir wana. Bazozo mbongo wana, eza na document à mon côté. Il ne donne aucun document, messieurs les journalistes. Je vous dis, vous pouvez vérifier et vous verrez que c'est vrai. Et c'est lui qui a des versions contraires à ce que moi je dis. Il n'a qu'à prouver ses moyens d'expression. Aya bisabiso kena makambondeko wana lobaki, eza ya lukuta. Bino pe beaucoup investigué na nini na côté wana ya frontière beaucoup mona ke ce que je vous dis c'est vrai oleki na couloir wana ndeko journaliste o matisi biloko na yo par exemple ozana moi 50 fards na yo ya J oloki chauffeur moko o confier charge wana ngai pe na ke ko somba soki 30 fards na ngai ya J na ko chana alimentation bana na biso basomba kabake komela na classe na yo luka soki 30 fards na chana mutuka wana to sali composition ya charge wana chauffeur akokisi charge abimi akomi na niveau ya whisky wana bakangi yango balobi eza fraude. Mais vous voulez que la population fasse quoi? Donc si on a comprendre bien dossier oya Chiswaka azanega simple échantillon au balatisi mais ça na ba autorité belé na CC wana ndé ba bana ko sala ba pratique depuis na ba régime auto le cas déjà. Oui, monsieur le journaliste. Bazali et puis baza colère wana ngana zo bengango ce sont des récupérations politiques même temps bazo ngamba ba fraude wana et makambo eza ba récupération politique parce qu'il y a certains gens qui sont dessus par rapport ya ndenge babanda ko se retrouver na barrière on atangeli yo ya whisky wana c'est vraiment une barrière où qui faisait entrer beaucoup d'argent. Et cet argent-là partait en fumée. Je vous donne l'exemple. Moutuka wana probox ezo futa 100 000 francs. Oya ya swana ezo futa 120. Na pesi exemple, na pesi exemple. Oyo 50 véhicules. Oyo baya swana tozo susu nani 50. Ça la fait 120 000 francs congolais. Na poche ba individu. Na poche ba individu. Baza wana, bazalaka pe wana. Ba individu wana, baza wana pe bazalaka wana. Bazui mbongo wana. Toza koyeba te ezalaki kokende wapi. Soki osali mituka wana natangeli yo yas na ye kotangela yo lisusu nani dina wana eza ba mituka moko bo eza ba mini camionnette yango ebanda kufuta au moins 150 000 francs ba mama mususu ba kolembisa boye ba 100 000 francs sala sko 100 000 francs fois 50 dina wana tozo kaka nombre ya 50 mais c'est plus tozo kaka montant ya 50 fois par jour. Papa, c'est par course. Parce que jour par jour que non se faire quoi ça la course moko par course so ya keka sumbalesa azongi apesi mbongo wana akeka sumbalesa azongi apesi donc tango zozonga wana barrière wana bache yango okukuta ngo eza wana ofuti bango mbongo wana eza na document ta moko te tozo komito oleki wana ba yo créer deuxième barrière na niveau ya Kanyaka le même service ya DGDA ya Anor ya binini bache le wana na Kanyaka le même mutuka wana imaginez-vous na 30 J na yo wana osombaki oya koteka na Lubumbashi na 500 francs par pièce au foteli yango na whisky oye ko fotela yango lisusu na nini na Kanyaka. Donc or ça kozaki soso to ba mituka moko ya mike o ezolanda bino anti fraude o bureau soki songolo bureau soki 5 bureau soki 3 bureau soki biloko nini wana bango wana. Donc c'était vraiment le rationnement total de la population. La population a été rationnée d'une manière de mauvaise foi que moi je qualifie. Et cette histoire là des couloirs, ils doivent s'organiser. Et les gens de whisky là ne doivent pas revenir travailler parce que ce sont des règlements qui veulent faire pour imputer toutes ces fraudes-là au dos de messieurs Chiswaka. Chiswaka n'est pas concerné dans ça. Si vous partez là à Kasumbalesa, okokutaka jamais na frontière kuna brigade moko bachana balobi eza EDPS yango pe ezo percevoir mbongo. Donc il faut biloko wana bima ya fraude kuna na basoda na ba policier les kati ekende na base na bango wana. Alors ce sont des distractions
qui ne puissent pas nous distraire dans des histoires comme ça. Nous, on n'a plus besoin de distraction. Nous sommes là pour contrôler tout celui qui est en train de travailler pour l'intérêt public de l'État. Et si vous êtes en train de détourner les deniers publics de l'État, nous devons vous dénoncer. Toutes ces manœuvres-là, nous les connaissons. Nde oyo tozo senga na batu wana ya Kasumbalesa bandeko wana bameka ko s'organiser à partir ya biloko na bango na batrakaseri soki biloko esi ebimi na ngambo ya Zambia na kiza na côté ya Congo batika batu wana soki babimi na balabala bakomo kenda bazala libre parce que c'est traversé déjà frontière. Voilà. Merci mais toto continuer toujours mais tout ça moi analyse moké. Est-ce que lelo onenge tswaka azate tokolo bake makambo na ba IDPS bilanga esili? Monsieur le journaliste, je suis d'abord surpris. Mais na ozo partager avis moko soit point moko na ndeko na ngai analyste politique te. Pourquoi? Comment voulez-vous dire dans un pays responsable comme la République démocratique du Congo, mutu moko songolo pakala lokola Tshiswaka. Et puis batouana soko ke na Kasumbalesa batie drapeau na bango place wana kokuta drapeau ba komi bien UDPS. OK. Bien qu'on vient de vous dire ba uti ko pesa bino ligne wana ndenge zokende. Bien sûr, mais je suis surpris d'entendre l'analyste politique dire que monsieur Tshiswaka azanaye simple étiquette muto balatisi kaka makambwana. Monsieur Tshiswaka, moi je vous dis en tant que la société civile, monsieur Tshiswaka est impliqué. Pourquoi monsieur Tshiswaka est impliqué dans la fraude? Parce que biloko nyonso wana. Donc monsieur Tshiswaka s'est laissé lui-même prendre au piège. Nanini na influence à partir ya IDPS. A se laisser prendre au piège na ndenge nini. Monsieur Tshiswaka ye lokola ndenge ye moko asotoproclamaki poto yokaki secrétaire général alobaki ayebie te ndenge ye moko asotoproclamaki président ya IDPS elle Kasumbalesa soi-disant base bilanga. Comment voulez moi je qualifie de cela na négligence ya ba autorité na biso Kobanda provincial. Parce que ce que national c'est un peu fort, hein? Tobandaka na niveau à province. So komi na Kasumbalesa kuna. Maire de la ville Azaliwana. Bon, wana za information na ba investigation na yo oyozo pesa. Maire de la ville Azawana. Avant gouverneur Aza l'informé, maire de la ville Yemokona Noazawana, il y a gouverneur. Et puis président de la République, Tozo Monayewana, Simayana ni, il y a maire de la ville. Mais comment est-ce que le maire de la ville, Bango Bazabatwa, FCC, et M. Tshiswaka na banderole na bango ya IDPS, Bazabatwa nini, ya cash. Batumi Balewana, Bazana coalition. Comment voulez-vous aujourd'hui un parti politique et comme un service public abandako percevoir mbongo mike s'il faut aujourd'hui on vous parle de la taxe. Mais taxe ango, je vous dirais que coulage ya recette wana eza coulage moko intellectuel. Maître Kabambalobi très bien que non, ils ont ba autorité même militaire au bazawana bazora déjà bambongo wana ezaka Tshiswaka ye mokote abi Tshiswaka buda innocent na makambo. Yango nazo yebisa yo ezande faiblesse. Ya nini ya état na biso. Pourquoi? Tozo prôner état de droit. Comment dans un état de droit vous pouvez trouver un monsieur là qui se fait roi na kwa moko songolo pakala salaba meeting azo salaba meeting tout simplement parce que ça influent ou populaire na ka groupe na yé moko boye a se substituer na agent ya l'état abanda ko futi sapo ngana leka pekuna na Kasumbalesa okomona ba osala nini batebele ba komo sala olia akende akosala na camion na yé. Surtout ba camion oyo ba owo ba nini o mabaya ba biloko ebele ba ciment ba nini au lieu eleka na ba base militaire wana bato ba base militaire wana na bato mususu oya ba service à l'état bango bazoya ko négocier na ndeko na biso Tshiswaka non voilà
nous avons autant de charges. Na kombo ya nini ya Chiswaka. Tolingi biloko wana ebima. Siko kop na bango wana ezolega ndenge nini. Omona ba vélo. Ba vélo zo uta na ngambo ya Zambie. Ezo mema biloko soit ba Thomson, ba ciment, donc ba biloko ebele. Le camion lui-même est garé, stationné devant la base UDPS. Camion zawana, bango bazoya, bazo chargé. Comme on dit toujours, les malins n'existent pas. Au début, on est à Kikop. Si koyo, tango ndeko Chiswaka ko timbe la cop. Atali ke non, il faut ngapena sala kombo na opportunité on a zui. Opportunité à zui na ndenge nini? Na faiblesse ya l'État congolais. Une année et demi kutu. Na faiblesse ya l'État congolais. Est-ce que c'est vraiment important que le ministre intérieur ne aille aussi sa marambo Chiswaka pour un gouverneur sa promesse à Sala Gamote? Bon, le gouverneur, ce qu'il faut qu'on parle un peu du ministre de l'Intérieur, parce que le gouverneur est dirigé, ou à Simaya ministre, il y a intérieur. Lorsque le gouverneur, maire de la ville, gouverneur, batunion sont basés à ta population, d'autres informations. Tu penses information en go, mais information en go, ce bataille faiblesse na au niveau à province, il faut na niveau national, ministre intérieur atimbe la masoloana pour arrêter l'hémorragie. Est-ce que ça te parce que gouvernement soit promesse à mon avis que non bon comme les amoutous ya IDPS na miko tsate mais et sali ka image à partir na bango nda bande ko se laisser faire atiki ba salonga na bano sala. C'est comme ça que je vous dis que l'air soi-disant coalition là, c'est une histoire là prématurée. Oh, ils ont vraiment bien consulté. Nandenge ke, ils ont lozana mwasi na ndaku. Bozo vivre na ye. C'est-à-dire okuta kie soki na hôtel, soki na place songolo pakala, obendi na ndaku. Aye bobandi ko fanda. Tant bobandi ko fanda. Donc mutu na mutu. Ana idée na ye bambiso. Voilà, ayebi partenaire na ye bien te. Na minito mutu na mutu alinga yeba ndeko na mususu ya ngambo mususu yango sikoyo et comment ça la ke soko tali bato FCC bazoloba et puis pour aller loin je ne sais pas exagération ba obenga osoki milice. Comment voulez-vous dire ces gens là monsieur Chiswaka eh bien n'identifier na label ya IDPS mais comment obenga e milice? Parlez de la rébellion peut-être oui milice na ndenge. La milice, c'est tout simplement un théâtre politique. Voilà. Merci, un théâtre politique. Maître, mais aucun n'enge de quoi si la lobby que non Chiswaka aza impliqué na biloko on a trop protégé. Oui, à lobby Chiswaka aza impliqué. Est-ce que aza na preuve ya koloba ke Chiswaka aza impliqué na biloko wana ya fraude? Parce que biloko bande okota na kombo na ye. Neti biloko nini na uti ko expliquer yo awa na lobby bien frontière wana eza sécurisée na ba militaire. Il y a 2 militaires qui sont là-bas. Oh ba benga le militaire de la position militaire ba militaire de la position. Oh bazo kenge la frontière na biso. Ba sali première ceinture na bango. Bazo contrôler eloko ebimate. Deuxième ceinture eza ya police des frontières. Je dis bien police des frontières. Bazo sécuriser frontière wana. Biloko ebimate na ndenge ya fraude. Base wana ya bilanga na uti koyebisa yo ke etali na nzela ya sodimiko. Nzela oke basi bakoma na kasumbalesa na place base wana ezali. Etali nde na côté ya bilanga wana. Je ne pense pas que mon interlocuteur là peut me donner le preuve que lui détient peut-être au lobby à taxe qui soit kazai ko percevoir document moko ata ya muke oyo ti soit banda ko pesa batu. Et puis c'est volontaire mais c'est les journalistes, c'est moi qui vous informe. Ceux qui ont somba biloko na yo au lobby okocha yango na dépôt wana ya Chiswaka. Tu vas aller mettre ça. Ceux qui ont lobby okocha yango na dépôt ya batu mususu otoko tanga bakomba wate bango moko ba miyebi na kasumbale sona banda ko nyonso ba buka ki wana ezaki composé na ba dépôt. Mususu ezalaki ya ba famille. Bino moko boyebi déjà système otozalaki nango. Bazaki na ba dépôt na bango kuna. Go famille pakala famille Songolo. Bazalaki na ba dépôt na bango kuna.
Ceux qui ont ligné, qui ont tiré à dépôt na bango. Pena ba comme na bango et yebani. Là-bas, Kasumbalesa, ce n'est pas loin. À Kasumbalesa, c'est à 90 km. Vous pouvez descendre. Tous les gens là qui sont en train de pleurnicher là à la frontière là de Kasumbalesa, ce sont les gens de l'IDPS. Non, moi je ne pense pas. Cet argument-là ne tient pas debout pour dire que non. Mais c'est Chiswaka, à percevoir Batak, c'est faux et archi faux. Cette histoire-là, Nazoye Bisabino, pour votre information, Bazol Ngande ba ressuscité et loko na bango ya whisky wana. D'où pour aller plus loin, moi je demanderais qu'il y ait quand même les auditions. Ba déclencher commission moko et enquête et ya ko enquêter na niveau ya whisky wana ba pesa ba explication. Sous-directeur on a pesa ba explication par rapport à Bambongo abande ko percevoir sans taxe et sans preuve de paiement. Mais c'est les journalistes nazo pesa e loko moko ya muke. Péage oyo bino biso na bino to kenaka ezala ya route Kasumbalesa, ezala ya route Likasi, ezala partout. Ozana ka moi voiture na yo. Bazo pesa yo ba quittance ya péage ezana 1200 francs congolais. Selon catégorie ya mutuka. Koza misusu ya 2200, koza misusu ya 7000 tout ça. Bazo pesa yo ba preuve de paiement. Il y a ba pesa yo quittance ya banque, ba pesa quittance ya péage, ba pesa na o ya yo ko bomba quittance na yo ko bomba preuve de paiement na yo. Ba pesa yo 3 papiers. Ok, comme Nanini Kuna OPC. Mais pourquoi ces gens-là ne veulent pas s'organiser? Parce que cette histoire-là des frontières, c'est constitutionnel. Ceux qui ont vu l'article 204 de la Constitution Nabiso, et l'Obinin, qu'est-ce que cet article dit? Organiser le commerce frontalier. Organiser, cela veut dire quoi? Boki kotia banini ba conteneur na niveau ya whisky wana boche 3 conteneurs. Ezo sala même mouvement oyo basala kananini na péage. Bo catégoriser mituka wana ezo ya boy M Thompson et kofuta 20 000 francs. Même les commerçants, pour ne pas dire les commerçants, les débrouillards, ceux qui se recherchent un peu. Les lozo mona même nanda kuna clôture batonyango biomoni malmatation ezawana. Eza ba occupation moko eza ba bibloko moko ya kosalisa quand même batu. Parce que misala ezana noté. Tozana nuna misala te. Nous vivons tous ici au Congo. Toyebi réalité. Ceux qui osali na moi occupation moko boy kailoko moko sala ka ya mukete. Ata ceux qui osa fonctionnaire mais arriéré peko bomayo. Alors dans tout ça la population est en train de se rechercher. Ces gens-là sont en train de décourager la population, sont en train de rationner la population et ça réchusse eux-mêmes. Nous devons décourager ça. Maintenant, tu sois s'échapper un est-ce que ça n'a pas autorité musuba signaler qui est bien avant parce que nous côté les partir ba désir déjà mais akima kindeni. Na yeke uti oloba au lobby koza ceux qui autorité yango wana ya mer ya ceux qui akendaka kolala ceux qui na Zambie. Voilà. Mais ça c'est une responsabilité. Comment y a autorité civile au banozo kende kolala na Zambie? Tu es irresponsable. Et ta place, vous savez, il y a certaines choses, ba responsabilité mususu ceux qui ba pèse na vie et qui comme la yo kilo soit trop léger par rapport à la compétence na yo. Mais ceux qui osali mutumoko osa omoni qui responsabilité on est très lourde. Oso qui ma insécurité. Donc toi le qui ma insécurité, tu n'es pas en mesure de contrôler. C'est pourquoi biloko zo bimana na bilanga wana na 2 heures, lui n'est pas informé. Pendant tout le temps où il était chef de cité, il est devenu maire de la ville, lui ne savait pas que les histoires sortaient d'une manière frauduleuse. Et c'est lui qui contrôle tous les majors, tous les officiers militaires qui sont là-bas. Monsieur le journaliste, comment pouvez-vous comprendre des choses comme ça? Ça ne tient pas debout. Moi, la personne là de Tshisekedi, je ne le vois pas. C'est quelqu'un qu'on a voulu juste imputer de ces histoires-là. Oh, qu'est-ce qu'il a été en train de favoriser? Qui nous montre les gens où un endroit où ils ont rédigé leurs barrières, où ils percevaient de l'argent, ou le quittance qu'ils avaient, ou même un petit récit là, où il y a comme Bilangaï de Pes ou bien M. Tshisekedi, il n'y a pas. Voilà. Donc, Neko Aboy, catégoriquement, avec un homme Marambati, soit autorité militaire, topé politico, bazawana, au bazar, s'impliquer, s'imposer, bataki le rôle là-dessus soit moi échantillon à dossier. Monsieur le journaliste, hein? Okay. Je suis d'abord très fier. Na iloko ko débatteur nangai auti ko senga. Asa besoin na nini na preuve. Preuve ango lokola mutu Tshisekedi. Preuve za nango libre. Preuve ya Tshisekedi eza nango libre. Parce que après départ ya Tshisekedi recette Mati Makasi x3.
Non, yango na ningina fongola yo, monsieur le journaliste. La première des choses, ou preuve liboso, OK? Toza na bino na Lubumbashi. Toyoka kana ba télévision pe to monaki. Azo salir ou azo ternir image ya nini ya IDPS. Tango ya réagir que mutuana na yebie te na qualité ya nini ya président ya IDPS soki section soki fédération Kasumbalé ça na yebie te. Soki ndeko Chiswaka soit ko débattre na zolobaki Chiswaka za impliqué te. Mais pour nini ces messieurs là est monté au créneau avant de brandir bakarta IDPS boy na boy lui qui n'est pas impliqué. C'est ça qui mutumoko ya kovanda na ndako ko croiser les bras. Pourquoi aza impliqué te? La deuxième preuve ndeko na biso Chiswaka makambo nyonso ya bandai kosala azwaki manda ya nani? Ya mutu te. Peut-être s'imposer ka yemo. Bon, dans un état responsable, est-ce que yo nengoza wa journaliste yo kotika ki journalisme o le gaga na nzela na niveau poste wana na batu na yo bocha barrière wana basoda bazoleka batu nyonso bazoleka bazomona ndeko zo percevoir mbongo et puis il fallait na éclairer yo nanu na biloko ezoleka na Kasumbalé ça na soi-disant bilanga wana eza nini eza lokola ndeko oyo Chiswaka expliquer kite que non bilanga eza quartier moko ya Kasumbalé. Non, c'est faux. Bilanga c'est-à-dire quoi? C'est un réseau mafieux. Il y a système moko oyo zo échappé pouvoir nabiso ou service nabiso ya antifraude. Yango ezo sala nini? Yoko ya par exemple na 1000 cartons. Sur les 1000 cartons, aujourd'hui 900 cartons et les qui na voix mafieuse. Voix mafieuse wana nde o bazo benga bilanga. Siko 100 cartons sikoyo wana nde ekokota na nini na poche ya l'état. Tolo baka na poche ya l'état, voix normalité. Oh kutu ya kosenga preuve te ya komona na miso yango ezosenga ta kolata lunette te kaka na miso bokomona ke ndeko wana profitant de la faiblesse de nos autorités ngana zo attribuer plus ces faiblesses kana ba autorité na biso po na kozo na mutu kata sikoyo toko mataba côté soki bakasangiri awa toko mataba na péage ya Lubumbashi awa okomona ke tokenda na mutu kanga na yo toka na péage awa on a par exemple naza tel naza kingani on va me laisser passer. Tout ça c'est quoi? C'est la faiblesse de l'État congolais. C'est-à-dire l'État congolais doit lui-même se refaire pour biso batu oyo toza simanaye tozwa rythme wana tolanda mulongo wana. C'est une faiblesse de l'État congolais. Et ici, on ne doit pas seulement relever que, voilà, ndeko Chiswaka, de loin ni de près, il n'est pas... Non, 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 non. Biloko wana, ibandeko salima na Kasumbalé ça, biso nyonso tout mona ki ba bilili. On a vu des images. Ce sont des antivaleurs. Toko admettre que biloko oyo, IDPS ou FCC cash, ou le cash, disons, parce que le cash n'a pas dirigé avec le FCC dans son temps. Biloko yo cash a kondanaki soit a bengaki antivaleur lobby les lois ya ko bengango avantage. Non, non, soyons sérieux. La République nous appartient tous. Nous devons tous aider les autorités à aller de l'avant. C'est ce que... Merci. Donc maître Nassi Otolanda collaborateur nayo denga expliquer nyonso. Maintenant appel ni ko lancer na bato to bazolanda. Est-ce que ça tout taquer ba autorité ou bientôt la Moussamwa mourir conscience à Congolais dans Banza Kasumbalé, ça parce que Ming Basala qui même ma marche, il y a soutien pour nous soutenir Ndeko Chiswaka. Oui, pour répondre à la question, na lingina recadrer moi mouké interlocuteur nangai, co-débatteur nangai, na eloko moko alobi na mboka na biso oyo mutu moko te akoki kotia barrière abanda ko percevoir mbongo ba autorité ou soit ba service de sécurité et les cahiers et monaïti kokoza Chiswaka wana achaki barrière na ye wapi
Moi, j'appelle ça, ce sont des distractions qui n'ont rien à voir. Il faut interpeller la conscience de nos autorités. Oyo ba autorité ya ba antuité wana oyo ba kasumbalesa wana même ici na Lubumbashi. Il faut autorité ezala vraiment restaurer. Autorité wana il faut aller ezala esala musala nango. Tant que bango na uti koyebisa yo ke na frontière wana ba soda bazali. Chiswaka est venu vous-même là na yo ki ko débattre nanga lobby il y a environ une année. Mais je vous dis, des maisons là existaient déjà il y a si c'est 18 ans, si c'est 16 ans, c'est combien des années que ces maisons là existaient. Est-ce que Tshisekedi était toujours là-bas? Moi je pense que c'est un faux débat. Ils ne peuvent pas cacher vraiment, ils ne peuvent pas se cacher derrière leurs doigts. Batika biloko na bango wana toyebi makambo oyo basalaka toyebi yango très bien kasumali ça musekate tokendaka kuna toyebi ba réalité na bango tozo interpeller conscience na bango bacha ordre pour na ko faciliter na ko aider peuple wana azo se débrouiller peuple wana za na musala te akenda somba tuma biloko na ye aleka na ndenge na yebisi bino ndenge toleka na péage wana sans problème osomba ba document na yo okei. Ata soki bache biloko wana, mais c'est les journalistes. Pour na ka révélation moko muke. Biloko yango ebimaka na nzela na voie normale. O ya douane ya Goms. Oko kende boye, nous avons des preuves. Oko kende boye, o déclaré 1200 sacs ya ciment ba pesi au DCI, déclaration simplifiée wana ya 100 sacs. Qui vole? Ce n'est pas les agents qui représentent l'État. Ça s'appelle comment? C'est un détournement des deniers publics de l'État. C'est une infraction. Ces gens-là méritent d'être arrêtés. C'est pourquoi nous avons un chef de l'État. Place où on a mbongo ezali na kasumbale sawana. Batika ko distraire makambo atiswaka. Tiswaka za na ye mutu moko boye kaka balati na étiquette. Moi d'abord j'ai du mal de parler de ça. Parce que fraude de bandits na tiswaka te. Bilange bandits na tiswaka te. Et bandits na tiswaka te. Est-ce qu'il faut pas caméra de surveillance à côté kuna? Ezalaka nango déjà eloko wana ezali système donc eloko ezana système bazolia bango nyonso na mutu na pointeur nanu ya pamba pointeur azwaka pe par na ye kuna kokuta taxe mususu akomi ya mairie ezwaka 30 000 francs boko tuna maire de la ville na sala nango nini asi asala nango nini 30 000 francs par véhicule oh ba gros ba nini ba grand camion OK azwaka asi asala nango nini taxe wana ezali wana ya kokoma wana na asi asala nango nini. Nous devons vraiment to banda koyeba donc ba autorité bango bazo faciliter moi fraude ya biloko. Oui, ba autorité pe bazana faiblesse na bango na biloko wana. Ba autorité ana kasumbalesa bazana faiblesse ya biloko wana. Voilà. Parce que c'est inconcevable biloko wana et ça le makabongo pendant des années. Vous ne voyez pas seulement qu'il est juste habillé de quelque chose qui ne le voit pas. Et qui ne le voit pas vraiment. En tout cas, merci. Je suis déjà. Moi, liloba suka avant la zone, pas de clôturer déjà. Moi, liloba suka pour si j'aime ça le tout. Oui, nazo loba na bande konabiso ba congolais toyeba ko lingamboka na biso. Congo o ezamboka ya ba congolais. Ezamboka na biso moko totika ko détruire yango ba oyo bazana ba responsabilité oyo tozobenga ba autorité ba travailler na conscience ya ko aider avancement ya mboka oyo ekende liboso mboka oyo population esepela na bango po balobi soki tozongi mwa mukie na makomi ya Bible lobby toute autorité vient de Dieu. Donc c'est Dieu qui les a établis là-bas. Ils doivent quand même reprendre ils doivent quand même revenir à la raison de comprendre que non, ils sont au service de la population, d'aider la population, que cette population là soit quand même heureuse. Voilà, merci beaucoup. Moi, le basuka rapidement, bon, si Fona pesa liloba yasuka, nous devons dire que le peuple congolais, c'est un peuple responsable. Okay. Au début. Par la responsabilité, qu'est-ce qu'on entend? Les autorités doivent eux-mêmes au départ se prendre en charge, envie à diriger la population Nandenge et Sengeli. Pourquoi nous disons ça?
Monsieur Chiswaka ndenge abandaki kosala bambeba na ye na Kasumbalesa. Gouverneur Nabiso, maire de la ville, service antifraude. Bazaki bato ko croiser braté. Bazaki bato ko telemela ye. Bazaki brutal dans la masse belé na simana ye azo s'imposer. Nul n'est au-dessus de la loi. Yango nazo ebisa yo ke mutu wana bandaki ko profiter nde na faiblesse ya pouvoir na gouvernement Nabiso. Totika distraction, mettons-nous au travail. Soutenons le chef de l'État. Na makambo oyo na vision na ye. Po ye amemeli biso dictature te, aye na changement. Si ko changement yango il faut banana na biso moko population, puis eswana ba autorité na biso. Parce que masango tozoloba yo lingi ko loba ke maso ya Kasumbalesa eliki masa ya République démocratique du Congo. Je ne vois pas ça. Donc c'est une faiblesse. Il profitait de la faiblesse ou azo salambongo. Pe intérêt mesquin na ye. Voilà. Merci beaucoup, merci Mane Otuba Landa Kibiso, vous avez une bonne émission par rapport. Merci à Pessimbo Tebele, na directeur Patrick Chioyi et Sigazo Landa Biso. Merci na honorable François Chako 46 fois prêtre les demi-diés autrement dit Liziba Bethesda. Na Pessimbo na Mike Make Mango le manager balobi papa DJ Stimela Motema Mami Bwanga. Na bosan pété maître Fidèle Matondo Samba Olonga. Na bo santé président Cyril Doué mo papa moura monge de mornan sans plaignant na pesimbo te na bandeko tout balanda biso na panza France kuna parce que tout le monde a déjà pasteur Esaïe Nguya l'homme selon le cœur de Dieu na moni na bandeko na biso vraiment ya Kenya na Nairobi na pesimbo te na Trezeguet de Longueur sans oublier babi maison ya masolo et salara makamba kitoko Moïse autrement dit Moses Medine Edimi. To pesimote félicitations à Moussa Nengo Salama toujours. La bosse était de honorable Daniel Bouloko l'homme autrement dit Zunguluka. Pesimote Sigazola Nabiso. Bon pesimote apparemment pesimote. Biso bango nyonso mbote. Voilà, ba congolais tout ba pesimino mbote Sigabozali, bandeko tu ya Katanga, bandeko ya Kinshasa la capitale RDC Mobimba. Bon mais centre nous toujours ensemble dans émission par rapport pour na l'autre Suki Awa. Nous sommes bénis dites amen.